Et comme que ça langa motema passi ozolela au moins le cas mutati ombeli. À chaque fois que les gens me posaient la question, Max, moi sinon à boti ou que vous métier ka et qu'on appelle andako moi c'est azolela. Max na bota, Max na zemi, moi c'est a kondi nzote sili. Rapport sexuel à modèle nino to sala kite. To sala ki ya ko kauka ya ko bolola ya ko zikisa ya ko ita ya modèle nyoso libota ezoyate. Wana ngamu ko pe na kondi na souci pona kozanga libota. Sanga pe examen ya spermatozoïde nanga. Bongo sikoyo tant que na mère d'hôpital médecin lobi o ndeko Max ye penza mai nonde to mweno kama ya kalamu. Wow. Nabima kalamu c'est-à-dire quoi? Oyo voma mai na yo. Ise lorote. Mai ozana ngoy ko pesa zemite. Ah bon? Mai ya kalamu comment? C'est-à-dire que no jakile na yo nde mobile to salaka mais bon pikili ki ezate ezana nguya te ko pesa zemite. Voilà docteur. Voilà docteur. Après ko sala examen. Après ko sala examen tout na salaka. Ndoko Alvine bonga arabi menga za mobile. Nzoto longa mobile eza bon pikili ki za makasi mais comment mai nanga lokwa ma kalamu elianga i degré 0. Moi si peut accueillir peut passer l'examen et conclusion zala que conclusion que nzoto ne eza malamu te. Ya maman ayi kozwa zemite. So yo côté no bulega ke maman. Parce que beka maman bon ya za un problème encourager na bi bon et ko simba ngape na kepe ngape bakayi ngape ndoki. Oh. Mai na ngape za mabe. Donc parce que tout ce couple c'est que yendo kinga ndoka ko lokate mais hier yo kozwa zemite ngape na kozwa zemite. Couple ya bateau bazama bango mi balé bana problème ya kobota. C'était ça. Wow. Alors to komi siko na composé banzembo belé kapo kolela ata wana yi professeur anglais ata no tangisa so kanisi kaka pa likambo docteur sake mutema passe autant moi tout le maximum sinon ça zemi oya pe na ndako moi si alila kaka moi ça zengi kimia ba famille na kobota ba famille na komi ko tuna donc passe na motema ema et là ba maman mususu papa na ba papa mususu tandengo lobi oko mona ke bako bimana bango ba seki ba sali mais likamo boso ba raisonner et si c'est sengona et si c'est sengona na benga likamba motema ngasko likamba motema ngai ko za ko bota uta pene ko za mobali oza bon pikili ki penza boye okota normal mais eloko ezata to éjaculer no mais eza ngo lorote ko ba etende ko vie ba métier ba bila ko bota te moi si a bota te ngape na bota te donc to ko se retrouver couple sur ko ba tumi balé o babota raté mokile zoloba moi mokile loba e finga moi c'est mon repère abattu mais gloire à Dieu moi je l'encourageais moi je l'exhortais c'est non c'est comme un médecin baloba balobi d'après leur science mais le dernier mot revient à l'éternel nga nous même à beaucoup nga na ota a et pas maman dans son loba OK nabi père le bête. Même le coupable obtenant la guérison par la piqueté de vos mains, scientifique mes mains, n'attiendront à la déclaration. Voilà comment je suis devenu papa. Ne te décourage pas. Peu importe le nombre d'années que tu as fait dans le mariage, Dieu est capable. Pas Max. Voilà. Yassika Eye Mwana Congo bien si Max Yelibiso solution pour na bokasi ya papa ozo souffrir na hémorroïdes, constipation, éjaculation précoce, insuffisance ou impuissance sexuelle. Bien si Max, c'est la solution à tous vos problèmes. Un produit traitant mais non stimulant, renforcement de la puissance pour maman Sepela. Un produit 100% naturel conçu à la base des plantes en provenance de l'Indonésie. Pour tout commande en ligne, appelez-nous au 085 28 65 146. Bien Siamax, la solution à tous nos problèmes. Alors, passez vos commandes. Seigneur, totiki témoignage de maboko na yo, to bonne tenkolo. Témoignage de tanzoto, ndeko nyosa mo sipe ya mobali. Pas un problème ya kobota, o baseka, batiola, bapese bakombo ya nzeta kokauka, bapese bakombo ya ekomba,
o mayele sila bakolela butu pe mo nzambe tika Tanzania litato lio ndingo sayela kinga o sayela bango pe na kombo na Yesu amen. Ngai nazali na deuxième licence na IPN na département anglais na ba ko bala na koli na vie ya loyenge penza te ngai na koli kwa séminariste na ba dans la meselabe mais ndenge Bible obi Dieu le met de temps et de circonstances makambo qui ko changer tant mambo changer na ke nazana libala na bala ndenge ba bala ka mwasi na voie normale en respectant le corps à moi nzambe beta penyos mais tant na ke na ndako libala ko botezo e bande ko yate obi lelo bande bazola ndanga bande soki bato ba balani une année 2 ans bato comment autour moi sinon aboti moi sinon azuzemi moi sinon aboti et comme ko salanga motema pasi ozolela au moins le cas mutati ombeli à chaque fois que les gens me posaient la question Max moi sinon aboti ou que te métier ka et kuna pe na ndako moi c'est azolela Max na bota Max na zozemi moi c'est akondi nzote sili rapport sexuel à modèle nino to sala kité to sala ki ya ko kauka ya ko bolola ya ko zikisa ya ko ita ya modèle nyoso libota ezoyate wana ngamo ko pe na kondi na souci pour kozanga libota et certains bien-aimés venaient nous voir à la maison pasteur Jean-Willy Binda aneko ya kotala biso pona bonde pona biso libote zoyate na lolendo biso mibali tozalaka nango nga na bibo nga nazala nga bien lolendo nga sali vite boye boba mais yo ke no hôpital ke no sala examen mais pas no ke hôpital et naneko tinda ye na hôpital a simanda côté ba gynécologue ya solo o bazali qualifié na mboka oyo na boy mère ando kende consultation abandi ba consultation nga na organe bega ke yenda za na problème nga na za bien mère abandi traitement babino il faut mobali na o passa nini a rosala ba examen to yeba pe santé na yezali ndenge nini pour ma stérilité heureuse elle pas moi c'est osé pas mobali mais biso mibali na lolendo na biso to mona kaka basi non que ne pe l'hôpital na lolendo nyonso basanga ba examen nyonso basalaka pona ko yeba soki naza mobali te bongo ba examen eloko na bossa na raté salanga pasi mingi basanga pe examen spermatozoïde skoyo basalaka ndenge liza na lobango wa te peut-être bilom so to lobana nzela ba téléphone basanga pe examen ya ba spermatozoïde nanga bongo sikoyo tant que na mère d'hôpital médecin lobby o ndeko Max ye penza mai nonde to mweno kama ya kalamu wow abima kalamu c'est-à-dire quoi oyo vraiment mai na yo ise lorote mai ozana ngoy ko pesa zemite ah bon mai ya kalamu comment c'est-à-dire que no jaquile na yo nde mobile to salaka mais bon pikili ki ezate ezana nguya te ko pesa zemite wala docteur après ko sala examen tout na salaka ndoko Calvin bonga arabi menga za mobali nzoto longa mobali za bon pikili ki za makasi mais comment mai nanga lokwa ma kalamu elianga i degré 0 ce qu'on a dit au comment yemba tata e tata papa Max tata ezela kosote te yo avant basa ba examen otina ki maman moi si pe akeye pe basale ba examen et conclusion ezala ki conclusion ke nzoto ne eza malamu te ya mama ayi kozwa zemite so yo côté no buleka ke maman parce que beka mama bo ya za un problème encourager na bi bon et ko simba ngape na kepe ngape bakayinga pe ndoki mai na ngape eza mabe donc parce que to comme ce couple siko yendo kinga ndoka ko lokate mais hier yo kozwa zemite ngape na kozwa zemite ko couple ya bato bazama bango mi balé bana problème ya kobota c'était ça wow alors to comme siko na composer banzembo belé kapo ko lela ata wana yi professeur anglais ata no tangisa so kanisi kaka pa
Likambango docteur Sake mutema passe. Autant moi tout le max, moi sinon ça zuzemi. Oya pe nanda ko moi si ali la kaka. Moi ça zengi kimia. Ba famille na ko bota. Ba famille na komi ko tuna. Donc passe na mutema. Et là ba maman mususu papa na ba papa mususu tant ndengo lobi. Okomona ke bako bima na bango ba seki ba sali mais likambo boso ba raisonner. Et si c'est sengona. Et si c'est sengona na bien likamba motema. Ngasko likamba motema ngai ko za ko bota. Uta pende ko za mobali oza bon pikili ki penza boye okota normal. Mais eloko ezata to éjaculer no mais eza ngo loroté. Alors na boye na banesko la na traitement. Ba kisi ya komela ya batonga kisi na kisi yepe kisi na kisi. Alors je me suis connu que Brazzaville abi bon avant que Brazzaville que somba kisi na ngaya na traverser nango na komi se koka na ville na bimi ordonnance abi te non sombe sous qui cité non mais les sous qui cité ngaza nga bien nga na botaka oba médecin ba le betali bango na ordonnance ta boaki na boak ordonnance na kela nga Brazzaville c'est ce jour là na bino melesu qui cité assez c'est assez na boak ordonnance na ke Brazzaville tant na zongi Brazzaville ne si madame obi que nga banda lelo na melesu qui cité ko ba ete ndeko ville ba médecin ba bino ko botate moi si a botate nga pe na botate. Donc, on se retrouve couple sur quoi tu balé au babo taraté. Mokilezo loba. Mokileloba et finga. Moi, c'est mon repère abattu. Mais gloire à Dieu, moi, je l'ai encouragé. Moi, je l'ai exhorté. Non. C'est comme un médecin baloba. Balobi d'après leur science. Mais le dernier mot revient à l'éternel.